Voilà, c'est parti, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Mbo Tenabino. Tozan et Sengo, il y a ko salut la bino vidéo à l'élo. Sur demande, il y a Maman Nabiso, depuis Mboka, il y a France. Oyo, tu ko ça la géolocalisation pour notre campé, ko Bimisa. D'abord, croquis, topé forme, il y a terrain à Sombaki depuis mboka ya sonabata. Alors là tozali kokende na nzela bozomona ezali nzela oyo on utilisait avant pour na kokoma na chute ya zongo, mais kasi ngana lekara une fois awa na ibaraté, donc c'était vraiment compliqué pour y arriver. Balobi basali la rango te, mais kasi lelo na 2026 s'ensemble bateau yo ndeko azomemanga na moto ebisenga ete nzela ezonga opérationnel, donc je ne sais pas quoi, mais je pense vraiment à l'autorité au Balandara Fantastique Info Télévision, au Bazali la province ya Congo central. Je pense qu'aux Zongi Sanzela, au Yorozala vraiment une bonne chose parce que bandi ko facilité bateau à Kinshasa, ou liako makisantu à côté na eka kambalamo à partir ya Sonabata, pe ya komi mobimba na shit ya Zongo. Alors, on va pas parler de Marambo ya Zongo, mais Kasitozo Lobé la Visolo, il y a géolocalisation, comme je disais que là, tous à 6 km na route nationale numéro 1, il y a Sonabata. Donc là, tous comme on a terrain pour Nabobimisa, comme j'avais dit, croquis, topé formé à terrain où ils allaient, puis en plus, il y a qu'au mapper les terrains, ils allaient vraiment na kati ya géolocalisation. Wana mosala, tous allez ko sala mokola. Le P total a payé sikanini ya malamu, oyo, maman na biso ya kotonga banda kunaye, oyebi ete mabele mingi ya Congo central, ils allaient vraiment mingi na forme mon côté au monde, c'est comme si ils allaient vallée, c'est comme si ils allaient montant bongo na bongo. Donc là toujours que peut aussi la localisation ici ka oyo tokoki kocha banda kuana to sengi na bino bo kanda banze munanu ya Fantastique Info Télévision. Peso ki mbalonga liboso kotala biso to sengi na yo o s'abonner bande ki belo zo sala c'est erreur là na lever s'abonner so s'abonner ki s'abonner les sociétés, mais ceux qui mbalonga liboso kotala biso to sengi na yo o s'abonner, ceux qui déjà tala biso s'abonner, ceux qui s'abonner les sociétés mingi bazo yebate a désabonner sans pourtant koyeba. Donc to yo ko loyemo kitoko ya Fantastique Info Télévision bongo to zongi la bino na ba illustration ya mosala ndenge ni eleki kasi ezali bongo mongongo ya votre humble serviteur ambassadeur de la terre, Lucien Bokite Tolanda. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio, en santos à la bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness.
N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Voilà, très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision. Wana tozali kosala prise de vie na musika ya esika ete tokoya kosala géolocalisation veut dire na terrain ya mama na biso depuis mboka ya France mama Blandine oyo toye kobimisa croquis pe surtout lisusu kosala géolocalisation afin que terrain na ye ezala vraiment présent na ba plateforme nyonso esengeli ya identification ya terrain. Donc GPS nanga na maboko yango wana na mikolo ya je vais vraiment vous montrer l'équipement nyonso na sali la rapport na sali la géolocalisation. C'est important parce que à lire makambo ezo ke nesengeli moto nyonso na lobango ay bandenge nini ya kosala délimitation na ye ya terrain na ye, surtout ce que vraiment na ba terrain minene. C'est important yo moko za la former puis en plus aux ala vraiment na équipement au esengi et aux ala malamu mikolo ya je vais vous faire une vidéo ya kotala matériel ni na bandaki nango nini pe na kusombaki na Kinshasa lokwa nazo salela wana. Vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, tokomi na terrain toza ko avancer malembe c'est lui nde mutazali gardien ya terrain ya mama Blandine là azo laksangai ba limite et GPS nanga ezoko collecter ba données nyonsoma. Donc c'est important aussi ya hotela musala basali la ki mama Blandine awa par rapport à la campagne agricole ezali ko banda. Donc là ils allaient ici bakataki matiti, donc c'était important pour nous aussi il y a pour filmer pour se aller peli sunae l'air to komi awa na kati ya terrain. Transformation, le projet à la transformation avec nous. Agricole est une victoire pour un avenir vers plein d'espoir. Fantastique et motivé, attaqué de la Ouais. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Ah, ça là, pas si fort. À mon avis, il faut te l'enlever, ça y est. La chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC Oh, arrêtez, ni. à l'agri-business. N'oubliez pas de vous abonner Ah. gratuitement. Kombo yango eza ya mutu koma mutu Muta- mabenga wavo Mutaki nango. Comment ni nani? avo Avo. Et là, il va arrêter à mouiller, il va arrêter à minena. makasi Ah. Ah, boulot la ramené, espace à combien? 50 cm. ndenge ezali tala distance ya 50 cm apparemment. po tsabu po lingenge kwa munene ebotake bafantiri te butiro esaka inane 8 mois Une année 8 mois. inane 8 mois Et le pindoli manio. okene manio Ok. sokoza pona soka bilanga
Mai. Au point 7 yango. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique, motivé, impactrice de la diaspora. Voilà, Maman Blandine, tu as toujours la carte à ma belle là yo. Awa na tronçon oyo tozwami awa eza vumesiki ezali place yo lingaka ta oloni kutu biso na kente tobenga yango kidisa miso abenga yango nzeta col eza esika mabele evandi vraiment evandi plat oyo nyonso oyo tosola projet ya kosala tala vraiment esika evandi mabele kimi evandi plat quoi. Kuna la côté vraiment ezali c'est normal les a un peu moins planché un peu mais ici quoi attends banini oui mais quand expliquer la caméra là ndao projet ndete babuele basoso bangulu rotonga bandako pata awa ainsi comme abeli vendre plat yango. En plus par exemple mabila kitoko ezaki akosala yango construction ausomba ciment te atungaka na mabele na yemo eza na serre. Voilà. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.